bana poto bana partout bando balanja kilongo TV mbote na biso mbote ya solo sango ya mawa RDC topé monde sport ya République démocratique du Congo ba beti ndembo ya lisano ya ndembo topé mutopi ndenge bakulutu balobaka tozolela tozokabula mawa na libota ya Emeka Mamale oya tiki biso Emeka Mamale boyebie azaki joueur ya Daring Club Mutema Pembe Emeka bato badécouvert que mingi na équipe nationale na Léopard à l'époque tia comme Simba Mamale azali kobeta beti balebele beti na Coupe d'Afrique en Afrique du Sud beti na Burkina Faso ti tobimaka 3e je crois Mamale azalaki so botali ba image wana tozolela to kanisa jogo ya mboka na biso ba jogo boza wapi na profiter na pesa mbote pa ya Yves Bazamba grand jogo Joël Kiasumboa vraiment ba joueur en mboka na biso belé boyebi tozolela Emeka Mamale apesi bato gu ya kobeta balle Mamale aza pointer na 10 wana ponga kala ta na mwa mke na obeta na 9 Mamale na Léopard azo pointer na 10 so beta balle ndinga osakana te Mamale azena ba lox na yebi à l'époque tant de jeux coupe à Burkina Faso ma 3e na Burkina Faso et Michel moko asala nzembo ve nani Big One juna mbafu asala nzembo ja mukulu azui bale apesi Mamale azali centre je crois nzembo za bongo na mutu ya fiche ou fiche achebi esala kitoko à l'époque Pepe Kalepe azalaki nanu vraiment sotali Mamale akiatiki biso Mamale akufi na nini est-ce que ça négligence ndenge kaka fédération na biso ya football nde kaka bakambi ya ndembo to ya sport ba négligence na bango ba footballeur na biso ba sportif na biso to ndenge nini pour fédération ngopé pour ne pas dire gouvernement na lo ba non ka fédération to pe na ko lo ba ka gouvernement en général c'est comme si tout qui pa ba joueur na biso te majorité ba joueur en mboka na biso bakata a classe pour na balle majorité quelques-uns te bien awa tanga nezi bobo ngenda aza licencié Gladys Bokese quelques-uns mais majorité zaka azunya kopeta balle mingi mukusa tongo balle midi balle pourquoi balle au mona kati classe avec vina yekomi na balle awosa pe fort terme susu na ba Daring na ba Vita na ba Renaissance ba Mazembe akomi na Léopard asali pe ba exploit mais tant susu akufi boye bokomi kolela ekaka atiki eloko te pona nini bakipe yete Mamale nga tokutana Mamale tosolone kuto osala émission apesinga na numéro ya téléphone na yembo jour mpe na bina benga boye po tosala émission numéro ezoleka te Emeka akoma pe na Imana je crois na parmi ba ancien joueur ya Imana oyo nezala na ba entraînement na kuma comité ekotaki ba récupérer mo ba joueur ebele Emeka Mamale c'est vrai fait toujours ba témoignage bandeko baloba pour na Mamale je pense que Koko Dema l'axa biso mais tous on a nous élément où Koko Dema azo proposé biso sur Mamale Esanga Mamale, ancien international congolais, na Léopard, ya République démocratique du Congo, Aouti Koti Kabiso, Mokolo, ya lelo jeudi 25 juin 2020, na hôpital ya Saint-Joseph, ya limité suite, ya maladie moko, ya tango mokuse. Emeka Mamale, ya sepelisa ba congolais, na façon na ye, ya kobeta bale, na style de jeu na ye, toujours ya ba feinte, ba pose, pe babi azalaki kotia ezalaki kitoko makasi na ndenge ya kosakana te. Mamale abotama le 21 octobre 1977 âge ya bale. Pe période ya carrière na ye professionnel eza de 1995 ti ba 2001 nde Mamale azalaki nanu kobeta bale. Na 1995 ti na 96 abandaki kobeta na DSMP Imana akendaka pe na Corée Royale, Charleroi na Belgique, Kaizer Chiefs na Afrique du Sud, Lokeren na Belgique, Primero d'Agosto ya Angola, AC Cabinda ya Angola, tout capable Lima ya Matadi, pe aki kozonga na Daring Club Mutema Pembe. Ba Congolais bakobosa na te na CAN ya 1998 na Burkina Faso ba exploit oyo Mamale asala. Ti même Bikedi oyo ekomaki koliama na Kinshasa bakomaki kobenga yango Mamale. Au pire
pema ya sachet mamale ba musicien bazwaki kombo ya mamale ba chauffeur kutu koloba te ti lelo misusu babengaka bango kaka ba mamale lisusu ba congolais bakobosana te maloba na ye ya mbongo muke bale muke Adie Zorino Yazo Emeka Esanga Mamale. Voilà, je pense que baima wana bomoni ils ça passe. Et ça passe tant joueur à na terrain, ils ont le roi lilala eteli. Ce qu'aujourd'hui au fini aujourd'hui junions allez o etika le boaki. Il y a le quoi kana sucre. Ce que aujourd'hui au bouki. Tant aujourd'hui suka ya kana sucre nyonso musu wana etikali obuaki en quelque sorte comme ko banga bana na biso babeta bale na RDC la preuve nous remonte le joueur na biso belé abeta kana na Belgique azo beta pe coupe du monde neti Mantuidi koko dema oza Belgique neti Blaise Mantuidi akebeta na Belgique abeta pe coupe du monde joueur na biso mususu nani en France bakombo kimi bolim sanga bakombo bato ba théâtre ko tito na mutu na ngai bato maboke nazo kanta jouer kombo Dudu Supu zoya ba image ya bomoni Dudu Supu na mamale za ba image ya suka bazali na mamale avant bon mamale akufina nini to jino ba détail te mais on est en train de pleurer ces grands joueurs de notre pays Emeka to bisu su série wana zo tomboka balaxi ba image na ye kabulo mwa kabulo mdalaxa kamabi ya beta kabale Kop neza bali, vous pese mbongo mke, abeta bale mke. Si vous pese mbongo bela beti bale pe ya ndenga mbongo. Aloba ki yango tika la pe ya muto ba jeune. Mezira mai, mezira fufu. Uchema ya sakombi, uchema ekolo, oyena sakombi ya fufu, oyena fois bien te. Emeka mama la lobango, wana je kwa na Burkina Faso. Il faut une bosse à la bouille, mais maman elle a qui peut en Afrique d'ici, qui peut en Belgique, peut-être moi bamboke belé, carrière les qui peut moi nyoka, peut-être un nègre kaka, ba management na malonga za qui na mboka na biso série wana. Mais ça fait très mal. Toi tu peux perdre le vieux Oazaki Biter à la Coupe d'Afrique. Comment il s'appelle encore? Ndaye. Le vieux Ndaye. Tilelo. Abata record na Coupe d'Afrique mututa tsa babine tiye tilelo na ba congolais na ba onyoso ba tsa makelele abeta na France abeta na Belgique Coupe d'Afrique des Nations mututa tsa 9 bi na ya abata record wana tilelo auti ko kufa awa na suke komi ondae otosala boy tokene kolele na palais du peuple mutasi akufi siko mama la kufi il y a encore des joueurs qui sont vivants mais qui ne sont pas considérés. Bazo bazo fana passe msupe mona Léopard on tozo ko polaka non ko kanzi pona nini jo ka fana biso to beta bale na mboko ba reconnaître biso te ba gagner total la ba ata lobi boyete na sa mutema zo mi lobel makambo biso sana Léopard o mwa bano ba lelo ba komi ko pesa ba mbongo belé boy ba gagner bazo coupe wa total la ba na sa mutema na lobi te ka lobi boy na sa mutema kaka utokozwa coupe ndenge nini ba joueur kasongo courant kuluwe tebi kazao auta pe ko bela ba kipeta mutabonga ko ngale opare zwa coupe na pesi mbote pa ya matumona zola room matumona zola room ye moi benga ngarabi mikolo za succès merci matumona zola room Chancel Bemba bon ba joueur alelo ba kabongo kasongo mais tozonga na époque ba kuluwe appelle son âme mbunga pour père na ngamta dragon azobetela masolo bato ya dragon grand frère na ngamta imana obetela masolo bato ya imana oncle na ngamta vita azobetela masolo ya vita ngamoko mta Léopard yango na obeta masolo ba Yves Bazamba na obeta masolo ya Luende Koko Luende chance akoma coach seri wana tomona ba mayala batokala namona Amerikani pangi papa ya pangi oaza Belgique oazo beta gana félicitations et pas joueur na biso oazo ki soulier d'or ba bien bongo soulier de Ben Dieu merci Mbokani félicitations et pas ne ba Dieu merci Mbokani tant azo mona mama la zone lo de la bi so ina changer na nationalité na bali be boete
est-ce que tokopesa chance na bana na biso babeta na léopard? Est-ce que tokopesa chance na bana na biso tellement be mwana Tony Kinkela mwana il y a 10 ans azobeta mwa bale na France azobeta bale na Belgique na Allemagne bazoel ki asumba boyo regrette te pona ni to pone ko beta na léopard koko de matolanda moi interview bandeko balobaki bapesala moi ba témoignage pona Mama Ale miso babosana ye miso sukutu bayebi te oh Mama Ale à l'époque Mama Ale venga de sasana ba théâtre tolanda po tozonga toko basolo. Bonjour. Oui, Mama Ale. Bien. Mama Ale Zana. Ancien joueur Nabiso à l'époque Simba, dans le Léopard numéro 10. Mama Ale a aussi petit capsule à Kofi d'abord ça moi ouais Mama Ale ça lui on dit. Bon on a d'abord dans mon publication sur les réseaux sociaux que Mama Ale n'est plus. On a peut-être regarder moi Rimer Mo Boinde Togoga. Il y a mon match à la moine mais confirmant que c'est vrai Mama Ale n'est plus. Mama Ale Kofi les informations. Souvenir ni nous en ouais Mama Ale. Ah souvenir na Mama Ale ça quand il y a Burkina Faso 98 en tout cas donc asalam ba bien moko non et la qualité na yé jusqu'à présent tous ala na vraiment maté nous n'ont pas room deux jamais aligné au Mama Ale tika donc dommage moi on ça mutu la Mama Ale et Meka Mama Ale oui c'est un grand joueur. Oyoyo, je pense déjà dans la Coupe d'Afrique quand il y a 1998 Aza parmi les léopards Oyo Basalaka vraiment plaisir dans la population congolaise parce que tu es bien surtout tu se souvenir de la match à RDC contre Burkina Faso Oyo vraiment Basalaka exploit ya makasi donc Talaka Kaimeka en tout cas c'est un grand joueur mais regret Zaga Mboka na biso, je ne sais pas, Mboka na biso RDC, ce qui te pour valoriser les grandes personnes teponani. C'est parce que ce que tu as dit bien, on va remarquer comme si les grandes personnes dans Mboka na biso sont des politiciens. Alors que Batouana, les ambassadeurs na biso, les léopards, les équipe nationale, les joueurs na biso, les bêta bala makasi wana, ou basala pe fierté ya Mboka à une certaine époque. Mais au a que bato bongo soki carrière na ye sili au monde que gouvernement au monde que même population congolaise pour ba sunga bato wana o bazaki ba icône ya football na biso ezalaka moi passe Mama Ale et Meka azalaki vraiment négligé so monaki na ba dernière minute akomaki lokola mutu moko comme si azalaki jamais connu comme si mutu moko asala jamais ba exploit pour na mboka na biso donc akomaki vraiment négligé on ne s'occupait pas de lui et puis bon. Aujourd'hui, il s'en est parti, accueilli. En tout cas, tout le monde a zolé là. Surtout Bateau Batala, Coupe d'Afrique en 1998, il vraiment aimé quand même aller tout zolé là. Bon, Tika Mabele, Yabako, qu'on a vu, c'est vraiment légère. Mais sinon, regret, top interpellation, na biso ça, na bateau va diriger Kabiso, ba konzi amboka ou ba diriger Kabiso. Faut ba valoriser ba Congolais ou ba sala ba exploit pour Namboka pendant que bazana nos vivants parce que nenga kufi bongo on peut faire tout ce que l'on peut faire. Yemoko a bénéficier nango les sociétés a komona ne yango te. Il avait fallu tant bazalaki na bomo et quand même moi ba soutien, moi ba soins médicaux, moi que sunga ye, il n'a que ça là que peut-être Azal encore en vie parce que à kufi na âge mon il n'a pas vieilli, Azanena peut-être c'est moins de 40 ans ou moins de 50 ans donc c'est vraiment regrettable de la part des dirigeants d'Ambiso, mais on ne peut plus rien faire en tout cas Nzamba Yambaka Molimo na Inakina. Ouais, très bien, Mama Ale et Meka Esanga Mama Ale et pour Nabiso tu es bien parti à Lemba, il vient Nabiso Zorino donc tu bien avec mina comme Mama Ale a Koufi, bino na Lemba c'est bino non de bon ils a passé ils a pas pendant commune à Lemba mais ils a vraiment passé pendant RDC puis même continent africain parce que à la qui jouait au Amara qui peut époque naé et bah tu vois l'histoire il y a Burkina Faso et bah il y a eu 3-0 bon on a 4 et 4-0 bon on a 4 bêtis ba penalty donc ils a ba miracle ba tout ba Mama Ale ba Kouloué au to bien comme Corando ba marque fiche donc bah ça va jouer au ba marque qui même époque na bango et le comme tour il y a joué un Mama Ale ils ont joué donc
mais ils ont ça passe yo ça quand tu as joué roi maman les pour depuis ba ngombi ba kene tout le monde appelle tu peux pas rappeler ba tu beti ba ina loko aye tout le monde ba biscuit ba ye aussi ba ye mais ba room pe ba ye mais le roi maman les vraiment nanute voilà les tinga ça n'onga ya ça mboka na biso vraiment tous à reconnaissant parce que même nzambe aussi na biso même bible c'est na biso na vie tous à reconnaissant so même yemo tu nzambe alobi so ba kasuri apamolio faisons que c'est là que 10% ils causons toujours c'est là que zara si une reconnaissance que non nous avons 100 dollars on appelle nzambe 10 dollars donc naza reconnaissance que so naza béni na 100 dollars on appelle ça bénédiction zara nzambe tika na pesa 100 dollars même bato basala na bazana ba science occulte so basali ba secte na bango so a réussir so kazimbongo azala na mo eteni mo akina opesa na temple na bango comme reconnaissant que non so kazonginda boye grâce ya nzambe na bango basambela est-ce que ba joueur na ba koma bongo pona nini ko problème ils apprennent kisi na bango to ezali kamba kisi te rabi ezali ngoko kamba kisi te po batakisi bazo vivre ti batamoki baloba que non 100 dollars ya nzambe na 100 dollars ya satan ezala rato moko yuso mono kina magasin 100 dollars ya nzambe ba yuso pantalon 100 dollars oui na 100 dollars musu te 100 dollars batanzambe 100 dollars batakisi ezala nango te problème neni ba mama betaki bale football congolais mbongo ezalaki vraiment te ba club na bisoaki na mbongo vraiment te ba siri ba mama le beti bale mais sauf que ba joueur ba beta bale siko ba ko tellement opportunité bien football mbongo moi et développer mbongo comme ko kota donc et comme ça la bien mais on a regretté ka poni parce que joueur à beti bale à l'époque né na mboka na biso aboyebi so le lokeno a comme une retraite na bo sungara ta bango bo binin akomata fonctionner vous comprenez tout le monde na RTNC ba tout nyonso ya théâtre de chaîne bango ba fonctionnaire à RTNC pourquoi pas pe ba jouer na biso akala ba beta bale na bango o ba sali ba kongo ba beti bale na ba servir pays ceux qui le loba les sili bo zuta bango ta na fédération boloki bango ba poste mo ko sa bango fédération le tonne te misala za belé au sala yo c'est na ministre sport ba pesa au sala et ba pesa au sala les agnes so ke na ministre sport au monde ba baza kuna ba leki na bango bana kasi na bango ba tonne si bango kuna so mo ba bale ba yebi angote mais bato abetata bale ni ngana bo zuta bango pesa mo na poste muluba chiluba na chiluba mais c'est ça au moins bo pesa bango ta ba poste stade Martin ngona ba travailler kuna bo zuta bango ta ba gestion bo ti bango ne fisque ta mo 100 dollars 200 dollars mutazwaka mais notre monde na bato ba mama ba mele ba gene na ba coin et ça sonne siko imagine to bimisa so le mundela lui a ça la documentaire par exemple ya jouer le la Corando a ça ne documentaire na Kinshasa imagine na bimisa ya Congo yoko linga mwana abeta bali na RDC na Léopard te nga na RDC te nga soki mwana peut-être na boti mwana nga libanda mboka beti bali na peut-être na RDC azo servir ka Léopard asiminze la zongi ne mais abana bali na Kinshasa awa te beta bali na kin na linga ngote ona nini mais kasi mbongo ezate siko mwa bata ko souffrir ne mwana mbongo ezate et na suka na monika ne mama la kufi bo suka na ba 5 ba ko suka ba kunda mama le mais ba kunde kitoko nana suka bakunde kitoko rabi yo temo ça ba reportage bien matanga ba artiste yo somo na tese bakunde kitoko et que ya ba problème les ara kopa bato basala matanga bato ba na sima mama le na komo suku nzambe po eko ina populaire de coronavirus et za la cop te po soki ya ki mam siri mangame normal boy ngeza vrai cop on mona association et ça me ba jouer kala mo ba association salami pour que ba zo mbongo mais suka no ba panza na mabe to mona matanga ya Pascal ba fait ça ba partir son ba soit na ba bunda pour organisation matanga Pascal de comment on a mon corps mais et après famille à mamalé bénéfice na bango ezani na tanyo so mama la sali atiki bana parce que moi na un jour on était à l'isolé papa na comment na yaki mamalé et après moi na azwani ni pour mamalé exacté mamalé un grand joueur hein parce que ba série on a tous équipés ba jeunes et puis tout monde a ba exploit na ye na Jamokolo hein de pépé kala imbara bango Jamokolo mamalé voilà en fait c'est-à-dire les abablo mogo atika biso ba nostalgie belé nous avons le regret que Toyo Kakofi c'est tout papa Rabi ndenge ozoko apprendre biso et toucher vraiment en tout cas football congolais et j'ai problème bon bien qu'atika balle mais ko zonga na ba mémoire na makanisi na ye un grand quelque part la négligence des grands négligence dans notre pays ou bien dans les domaines sportifs certainement au moins un grand moko l'équipe ya bongina tozo ba mutubele ba kabongo ba jouer belé hein voilà bande comme ça ba oye ba mama les susté ba otuna biso nanu mama les emeka est-ce que bana biso ba beta sous balé na RDC balé pesa ka mukusa ato le beko beta te ozomona ozobeta kaka mais moi na marqué proto ba tunie apo na mboka apo na RDC to apo na Belgique to France to Allemagne to Suisse je ne pense pas
soki batuni nga conseil napesa bango conseil en tant que mokolo mais bango moko bana na ndimi teki bapona su mboka na biso na bale tala mamale négligé akoya mamale azotambola makolo transport eza te mamale asali baémission aleli alobi nani akokipe ye mais seri mamale azalaki na léopard bakoya kozwa na bis avion ezozele na aéroport yango nalobaki na ebandeli joueur ya RDC joueur na mboka na biso azala lokola lilala ntango aza jeune bozo kolengela ye bobuki bofini ji nyonso esili bobwaki akomi kosesengana na ye lelo bamputu trésor toomona bango badie merci mbokani bakasongo ka bongo bajoueur ki asumbwa na babandela mo bajoueur ebele toomona bango toosepela na bango 5 à 6 ans 10 ans après yango mpe bajoueur bozwaka mpe mayele ntango ozobeta boye bapesi bino mwa bambongo na bino bapiakana nabosani te le grand goal ya équipe nationale le grand goal vous mile matampi yango bolengela kobongisi ata mwa cope de sorte ke soki carrière esili ocontinue cope na yo po tolela te na tv matampi vous mile ça fait très mal et mais kama malenza laissé akufi lelo na tongo sango komela ya biso nanu basali baprogramme te tozwa yango je sais que baprésident baéquipe bakoya baautorité mais ntango azotambola makolo longwa lemba ti na stade tata Raphaël to na stade de Martin entraînement imana bazokipe te bazokotonga tala mamale asala basuccès ti ta ndenge asuki akoma muta makolo esala apasi ça fait très mal. Nous regrettons cela. Nous demandons aux responsables de la fédération sportive de s'organiser de sorte que après carrière il y a des joueurs, après carrière il y a des sportifs peu importe discipline. Ndenge nini boyi ko sunga ba na ba fonction publique na misala ya l'état kutu batiaka moi pension ba que so komi mukolo bando zota moi quelque chose. Bo ba joueur na biso. Papeta bale lelo lobiso carrière akobuka na pe carrière pe silimba moko. Azana eloko te. Nani akokipe ne bomona biloko alilala kwa kana sikre obukuti ali obuaki au fini lilala obuaki. Ça fait très mal. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous allons vous donner le programme des obsèques des Mamalais d'ici là. Dès qu'il va installer le programme, soyez toujours connectés à Kilongo TV, à la vidéo, à la programme nyonso ya obsèques ya Mamalais. Bana lemba baza matanga, bana lemba bakoleleka bakolelaka meka Mamalais akei ba sportif nyonso ba footballeur. Ozani meona bengi otuna makambo Mamalais to pe olingo proposer nga ezamala mais bomona ba reportage to ça pour na ba obsèque ya Mamalais. Merci ya Blaise Luzolo azana biso wana, merci beaucoup et pa Koko Dema Oazas Mabilili. Merci na bien sur linga biso. Merci.